Salut la dona. Obini. Naloba nini. Maman et bébé souci. Et on a tué la petite déjeuner. Votre petit déjeuner à la dona. Bien bon. D'autres aussi, ça déjà coûté. Ma fille m'a dit dans bando il y a non tiens on en boit encore. Ma bille la dona tout le monde tenga et autre. Mami. Non, on va nous débarrasser, mais tous les copains vont débarrasser. Ne pas débarrasser. Caméra au pendé, bon, et du beau poisson, caméra de la simbi on s'ambe. Eh, bobi la simbi nini, babi la on pied. Ngai na sali bolki ka wi sirani na lobi boy. Donc, na otiku kolia, lo ko ngou. Mais là na oji. C'est et na vie franchement toi otika tu me soutien. Photo tous jouiries. Good. Nakoma na ngata la roi sirene dona. Bakomaka. Oui, na sapinone. Koya na émission te. Oche caméra. Ongai kingandi nzambe. Ongai mwasi nzambe. Te sirene dona mwasi nzambe. Mais c'est vrai que vous avez dit que vous avez une caméra à son bac. Les caméras, 2000 euros, tout ce qui va dépenser. Donc, tellement qu'ils ont pas de dépenses, sur caméra, vous avez autres filmer. Et à cher. Surtout, qui se va dépenser, tout ce qui va garantir, comme cher, franchement, dépenses. Donc, tout va 3000 euros. Gaï. C'est vrai que dans la zone là. Pour la zone soit tantôt pour ça tu as bien maquillage. C'est vrai que la gala la barita. Week-end pour le loza week-end na la mkaba pour photo tout les fouche teke. Mindele peut pas boire ça après. To mes petit déjeuner. Na ça ben on là. Na la mka 11h. C'est vrai que eh bonne vidéo encore. Na la 2h, 3h, à 4h na kola là. Dans la mka 11h. Vous comprenez? Tamis na gesa na pongi et fundanga. Pongi, pourquoi? Parce que na la mki mal le so 10h. Oh le kavi. Koza na via nenda tuno, o la mke uchuel. Nenda déranger na bonne vie ya boy. Na ola na noter la 1000 euros. Na ozong sa ba image ba bibino. Salut bazozo. Bino bazozo bozo ofingaka. Ubi sira dolala za kitote. Bino bobi kitoko ezanini. Kitoko ezaka choko. Pardon. Na lembi choko naza na ba cancer. Kitoko ezaka choko na zongi naturel. Pour d'abord nga na to ka kopela nga pe ya mdela depuis ça naturel. Mindele ba nga peau noire na sabino. So boye bati. Kopela nga bi choko bo sa ma pe za noir naturel. Bomoni ngani na zabwe o sirene do nga bomoni to na vacances na olinga pe ko chacha ba perite bomoni suki na ngo o nga suki na ngeza tenche boy na za no mutu poti na za nde mutu boy nde na za noir eza pe joli noir ou a créer noir chikala noir ngai na zola na hôtel à 3000 euros na noir na ngaka bomoni ngai ba vidéo eza na omoni nde eza beto makap na oloba na chepe vidéo hôtel ozomona petit déjeuner bomo ba vacances tout ke non kitoko hôtel bino mo bomoni 1000 euros par nuit bino na kitoko boza bongali bino bo bite ke kitoko mo c'est sa chance okoza kitoko ngane na table na sala jolie
na cause plus jolie parce que na choko nazala plus jolie. Moi ma photo na ngeza na ba réseaux sociaux wana eza manga so na teli na koma bongo but choko eza na deux sortes. Mutu na choko comme ça qui mabe, mutu choko comme ça qui kitoko. Nga penda sirendo na choko penza to chikana blague à part ponga mo pe na moloni choko nga bando choko na âge 14 ans donc na moloni choko ngai ko pe na mo ando binga ha choko nada ko pe ato boya ka wa bolinga ma ya ndo binga ka choko donc mo asombela ngano mafuta na hotel mais mafuta na boy ko isa no ko bango etelisaka ye ko pe na ndo sombango ayena ayilingango mais au finga ngai suka choko pona ndo kuma nga ba fo o mo ba photo bo mo na réseaux sociaux za panga na vidéo wani za na bongi santé ta on za pembe na za bon moi lelo na zongi mwindu pona ola na hotel ba 3000 euros vous comprenez pe na zongi mwindu te na bota maboy nzamba sala nenga boy ko tia choko so lelo na lingi na ko o moni bino bo za to ba no sa émission ba ya ba ni na caméra ba to ba ok somba caméra pour bino obomona créatrice à vidéo pourquoi rater bozui audace ya ofinganga tsomba lola bazozo bomi subela o mutu te ngana mutu réseaux sociaux YouTube eza pour la relax ngana za YouTube na c'est bien que za YouTube ngana yande YouTube ko kubale oni ko sepe sana ngana za mutu réseaux sociaux nazala ba obe ba réseaux sociaux nyonso soki lukanga kuna nazala nyonso nanda ba réseaux sociaux nyonso nga mokonja ba réseaux sociaux tikuna ba réseaux sociaux ba blokanga po ani po bat baliki ebele ana masse babi maso po so na tie vidéo mo na YouTube bon moi vidéo na 5 minutes et combien ata 100 000 vingai zirandona na sali influenceuse mais ba bloquer ngasko po ani. Donc, on va bloquer, on va débloquer parce qu'il faut le camera débloquer. On va aller YouTube, on va donc bon la vidéo. On a au moins pas YouTube sur ba finginga. Pour nga panda calme. Ba lobi muntu so avangile. Est-ce que nga ki pa bato? Na ki pa te parce que nga za star non. Na réseaux sociaux na star, moi nga ti réseaux sociaux qui bloqué nga. Et bloqué. Et bloqué nga parce que moi ni vous faites ça YouTube pour ça et bloqué nga te YouTube na gagner bino nyot na ba vie mutu mota le canal ba vie parce que là dans ça combien des abonnés na combien ta ba 100 000 abonnés nzamba likolo dans ça na 50 pages vous comprenez na 50 pages na réseaux sociaux ba page on a page moko ezata ba 30 000 personnes so botie tembe na oye la bino ba page mo mikolo na la vidéo YouTube za solo fois na ba vidéo modèle ya 1000 euros c'est quoi obomoni muindana o cheka ba to class wala na sombiamo na yo la ksabino moi na ndi na ofungola na miss na bino nga za te ba vidéo depuis na tema e bona o loba na mona o boring na pas de place mon équipe. Na ba vidéo faut que chaque bota caméra non kuna bon système té des opesa à la lumière du jour projecteur et ça a été na tie projecteur c'est de la ligne qui a na tie projecteur té ngana lo bibwe ngana ya YouTube non to ke dans la ba YouTubeuse on a occupé binoté ngana ya YouTube na lo ba bien na ye YouTube na loba très bien ba youtubers nyonso ba lekinga na muta le chèque na respect na bino na loba na za le chèque na respect pour na respect parce que ba lobi mboko ye kuta bato nde bato ko bina bon donc na mona bino bo aba yaya na YouTube pour na msala YouTube ngas ko lokwa na youtubers te na za muta réseaux sociaux ngai bo mona ba influenceuse ana ngala za influenceuse pour expliquer ba YouTube c'est de la zanane nga réseaux sociaux bloqué nga et bloqué ba fan nanga au moni ba okoka ko accéder na YouTube te parce que baza 100 000 donc peut-être YouTube a coquille peut-être na éviter ba tellement que na eba tata makamba YouTube te bon nga YouTube ezani
yaka caméra rendo nos YouTube tena ça on a quel endroit yaka caméra filmer somba caméra 1500 3000 euros ndenge ya sirendo na we caméra eza 3000 euros na ba dépense msusu kuna ba garantie na garantie na baxi sur msusu pour caméra ko kweyanga na lamba na cuisine na ça ba caméra faut assurance et combien 3000 euros c'est que il faut expliquer ba ngoza na ngana la styrène bon c'est que de bata tête bo makabo avanta to ni démonstration bo chomona te c'est que na la la mbeto ya 1000 euros pardon mbeto ya mite chambre hôtel ya 1000 euros bon moni bino moko petit déjeuner on a ozwa wana eza inclus na chambre 1000 euros bazwa petit déjeuner à bongo ba madesu ba bo lia donc eza omoni repas omoni Suisse bokoma Suisse bino ba Suisse there bokoma Italie c'est que tika bango nga bi bo tamu biso bino bolo ba boza bato arando nga sirendo na fanji na kipa bino te na sa muto réseaux sociaux na ko sa relax na YouTube nga sa YouTube ste so tu ni sirendo na YouTube fonctionner na ba na ebiti nga la yebi kaka cha vidéo ndenge za 3000 euros pour filmer nga bo tia vidéo à 3000 euros liboso no poto njimo sa YouTube ndi sirendo la boya na tia vidéo à 3000 liboso na réseaux swanga image na sombi eza crédité facture eza pour abusé de na poto bazo ba crédit oyebi ta la vidéo na koko isa table vidéo zo kweya bon image zo ko sombi na ngai tika image bo image to kela bo te image zo inganzambe bo bato ba kendro yi ba sire do la ba be te réseaux sociaux qui nda bo ba bisira do la yo oza ba bisira do la oza mabe na ba YouTube nyos ma fingi yo bonga bi ma bisira do la mabe na ba YouTube nyos mais c'est que tu appelles l'équipe do kasi ba to bazolo ba boponga yi ba yibeso o ba linga peut-être franchement to kende pas to songe pas na ba yibeso ba linganga baza bino o bolinganga bino te vidéo na osela bazozo o moni bino sexy bon le na naturel na qui naturel malgré que ça ba pongi bon ça fait rien na sali vidéo te depuis là o moni bino il faut beaucoup de vacances bon na ba image il y a ba hôtel à 1000 euros pour beaucoup kananga na pe bino devoir beaucoup de vacances bino ba zozo bo finganga bo lekinga na kitoko nga na za ba bi makasi OK beaucoup de vacances boy en fait au moins nga ba vacances na sali combien 2 semaines mais tout dans ce budget na ese bino ba abonné na so abonné ba kota ba yeba ba bisira to dans lobaki na bino na selo mo bo e mo pe na o recréter mbo wana nyonso nzambe image comme sur mon lit ndene image yo pe bongo na songi leki tiene image ko ya na bisi ba abonné mbo wana nyonso na kosa ba kamso mais il faut ici là mbongo on a dépassé dans 2 semaines oko subo bisira do okindo mam obisira do même mbongo na somba lupango pe sili ndako na tongi je vous jure mama botanga mais c'est là que ça on a 2 semaines yokutu oluka mbongo na osumba na lupango oza yango ti ngasi ko vakata ke kutenga ka lupango ti ndako likolo. Mais est-ce que bino boke na Suisse boke boyebi ba vidéo Suisse eza ya hôtel parce que nous avons 2 caméras na combien na 3 caméras na combien na 2 caméras 2 oui caméra mswangwana na sombi bon mon na vidéo na oleka caméra musutu e filminga côté kuna musutu eza wana yangwana caméra wana eza na ba imaginez que les vacances et tonji caméra o to sombi caméra msuzana na sombi caméra msusu l'argent m'embête o buni be kobino est-ce que ngala zana ki pa ba youtubers ba lobi so muta vanja o kipe binoti live na sala mutakuta mutu moko mutu ta zero ekipe nga tenga na osa video po na muta video na muta réseaux sociaux
live on ensemble donc on était équipé l'essentiel vidéo nanga et ça la 4 à YouTube tu comprends ngate na ça live donc on était caméra est filmée et côté na réseaux sociaux un jour on t'a kaka pour na le banga moti na le bana caméra et côté na 4 à YouTube YouTube a osonga sur na réseaux sociaux ok na lobby hein bino boyebi sexy botelanga bato balina détaillé ba youtube so bozoko loba sirène do na wana nga na répondre à bino na répondre na caméra nango eza likambo sola te eza likambo o poto bokende vacances na poto po mingi basa bofisa na poto bokende na poto vacances boke vacances na pesi devant 3 pays bokende na Suisse chambre na Suisse eza vie na Suisse eza passe trop cher. La vie est haute. Les locaux en Suisse trop cher. Quand c'est rendu dans un restaurant de luxe chaque jour. Mais ma vidéo, ça bobi c'est rendu là. To linki sur ma cambolo, ba te yaka ba vidéo. Moi mikolo na chaque ka ba vidéo vacances et ça dans le site liti. Il y a 1 million de vidéos et yakaka. Et ba misous ba aucun de côté nda ba ngara pour la vidéo wana. Ngala za mutu réseaux sociaux na bi qu'est-ce que c'est le buzz. Vous comprenez? Quand la YouTube n'a rien pour la makambo peste. Franchement, la YouTube n'a qui m'a dans les réseaux sociaux parce que nous avons besoin de repos. Il y a qu'on s'est reposé la YouTube. YouTube est sa place dans la repos. Pour tout c'est de la oyo ozotiam noko. Ozotiam noko zani. Na répondre bien dans ma vidéo. Bon moi na ça va vacances en 2 semaines. 2 semaines voilà ezanda ko lupango. Nanda ko batongi. Na katia bien. Attends, Afrique, je suis comme aux autres canaux, au cotisé et conso. Botika ko ponga la sa mutu. Bino boyebi ko sa best. Ngala ko so o moins ngala so na te la vie normale. So da so na mutu. Mutu abandolela. Ponga so na so na la phrase moko. C'est ta misu. Misu apoyo ka mutu meliso na meli pitch. En fait, ça bilou na meli, c'est quand tu masala kate blanc lia. Yango ni sanga mis na lango nsampe. Jésus, au moins on a comporté. Mis na comme na lango, mais so quand dit bilou na otolia. Et quand tu masala kate, ya ba fait. Vivez ça on peut va casa. Na te na bimbi. Nsampe c'est te la tenda. E bata ba yo bom sa ba pamba. Muto ke tshave mo bimba ko to sende na ba e pa do bola na te mo bilobe la te. Na tshika ndambo. Image tant des obi ba we na tiko to maquillage te vidéo goût yombo bato ba l'argent ne fait pas les bonheurs ba ko ça ba casse boza na monde te botalanga na ti bozo ko boma misu na ba projecteur ngala za lumière naturelle en plus na ocho lambuka na soko na chata mafuta te ko pela nga mundila ozilanga pour ko pela nga za rapide bomoninga nde naza bote kouta kolamuka na liende bomonyana na ocho sa video na liende na ocho la première soit vidéo kota lelo tozaki na ba youtubers kada lobaka ba youtubers na respecter bien naza les chèques à respect na YouTube na lobaka ngo mais so boye na nzela na na oede bino na sokola bino kitoko na lobaka ngo ne bandeli parce que nga de nature na za respect makasi au moins nga nako pamutata ba sapato nako lembula ta makolo so wana motema na ngelingi mais yo sikobi esika do na lembula makolo tikana ni atai mame wana o comprendre que ndi makolo na ndo lembula eko komande ntoba ekomio mukusa esila raté tiko nenda ozoka yo tonga yo ndo ozoka chi potanga okwanza mukusa esila ate ndingaza bo ngala respecta ba YouTube na kipa esenga kipa ba YouTube po ni msuka zo okipe bino te muta kipa bino te ngala za la fille peut-être la seule youtubeuse ou asa la live na abonné moko ou asa la live na sans abonné puis non ça live kitoko makasi parce que live eza dans vidéo nanga mon vidéo et non copyright nanga yes ba abonné ba kota te boyo tala ta si match
est-ce que ngeki panga ngana na 100 000 abonnés nde na sala boy bolobi discussion na olakisa bino kutu boyebi bino namoni ba YouTube basakadi na bando sa live na oya ba abonné en live na lakisa bino ndenge ngana travailler na réseaux sociaux na YouTube na travailler vraiment te mais na ba réseaux sociaux na travailler na zakine pe na pause na travailler mingi na lembi des fois ba youtubeurs ba influenceurs ba pema ba musicien kutu des fois ba pema ba actrice ko ba passer ba film ba pema la ba nyos ba pema na pema kinon ba youtubeurs ba zozo rino bozwa kate makolo kilo bino penja la sexia boy bo fungoli mwa minoko bozwi audace bo patanga sango sira de na za mabe yo za kitoko te yo za kitoko pointe pia banka sendo pia banka kitoko ami pointe bozwa kitoko kasi bon na kitoko no za ni o comme na âge pense que tali biso boy ata to cha ba maquillage ata to sanga ko des fois na ko mayanga be pour ta sira na âge ne cause combien pour ko bomba plutôt les minapso parce que ba maquillage tant aux autres ils ont rajeunir yo c'est vrai mais sans maquillage et l'actement âge non yo ndongo za na tala no âge oyebi vie ezala na emo otama âge obinga lelo so abenga na poto bino bazozo na isa binoti lelo babenga na ba poto bozo nga fiko vanda wa ezozo papa les retours chez les parents parents ni nozo na bana combien bota ba tubezo ba 40 nanga te bazozo ne faut aider bona rando bazozo na tala bino kitoko ouais yo bino bazozo ba YouTube okela la ouais wa pa so la te bozo ba parents wala ba leki de ba mbeto no mbeto kuma ba yemba nzimbo pa musicien mbeto comme makomilai mbeto no comme makomilai yo comme makomikuste serendo bino bosala barandwe bosakala ngosana ngarando makamna obinsa na munoko yo atabino mo bata réseaux sociaux nyonso bo kama bo bia bono to yo kati parce que eza instinctement nga serendo na bonga so obi mutaza poser na bi nga lelo ata na longwe poto na za banda kuna ba immeuble na mutu obi na vie balobi ezata na mbongo te mais na place ya yo obi sentiment ni salara nga likolo na zo saka na tuna mbongo likolo na mena na saka na lawa na poto na Europe eza na zaka wa na Europe ba vacances pour moni na changer d'hôtel dans 2 semaines na ça sota 10 hôtels ezata 20 hôtels ezata ba vidéo bo mona botali ke chambre na filmer les ba plafond ko pe na nga bi mais ozo bela libo na bibiso na YouTube kenda abwe avec preuve mundela bi na krake na bi krake ka kitoko watu krakane ngai ana za muta YouTube faut qu'on lakisa na filmer ba oui c'est différent mutaki vacances au filmer wc au moins que wc ou na wc na mso na ezani o comme 20 hôtels to changer ba vidéo na 20 hôtels na filmer ba drap ba mbetu ba caro ko pena ngotanga mundila fungo munako monjenga biyo ko fungo no te vanta kanye ponga na YouTube au monde na biso avec preuve na filmer na ba carrosse ya ba chambre pour dans la stable na ça 2 semaines on a changé 20 hôtels 20 Zulanga combien de meubles et bignoires. Ça la machine. Et ça, bah immeuble na osomba na vacances on a ça dans 2 semaines. Na ma beach. Na ma beach na ça naturel na ça créé noir. Côté noir ils ont habité. Côté noir ils ont habité. Nga kopé na mundeli, nda zungi sanga noir. Abime na comprendre te. Wa pemoke la to bando kanga photo nga na mundeli. Ba photo ni c'est tout ka kopela ngata la bi mais yo za no ndeni obi ba chinga pembe bwendeni ukoko mamndele te ndeni ngana photo to a blanc zonga nga no no ndoza ngana mundeli na naturel yo peso nga naturel bi e bandi na ndenga bino e bandi ke mona mutagate naturel et point kopela ngabi mona mutagate naturel to so na ngoti nena so samde pour la naturel na ngamo yo ka ni fa buzoba nga bisikopé dans yo soit kinga to lingani na blanc na za choko boy na chaka produit makasi tane abi ozasko blanc pour que non est-ce que oza blanc
mbongo wana okosala makambo so te minde na calcul abi mbongo wana ozosombelanga baproduit ta oyo nini na ndako nanga c'est quoi ça tolala ndako mpe sola produit ezobima oyebi baproduit ngai natiaka mpe apa bino bozala na tioko ngai so natie tioko boyebi ke ngai nde nazala métisse bino boyebi seka okoma métisse ngai natela nazala métisse mpo naa sexy na noir mpe naa sexy na laxi noke na noir mpe naa sexy na olala na hôtel à 1000 € par jour na ke bakasi na zongi na dépenser mbongo ya immeuble na Afrique wana immeuble te na vacances à dessin yo ata bikoko kotongo sokoka te bazozo makolo kilomelela momba ji baviso boswati o la sexy na vie faut za sexy okwanga bomoni nde na olia na poto cher biloko olia tolia susu tongo meti pourquoi kopeta na yebisi na bito ya katapi chérie yo linga apochi aibinga na ngafi kitoko Felix abi ma chérie donc ngapi kopela kasa munde basa bakambwe kota azopo ya kote kota azo rezala wa puku au fula zo diota zo fula kota tu non moi je vais te tu dépenses beaucoup on dépense pas tu veux pas côté que na bien chérie dépense tellement bi Nabi chérie par jour tu lia combien Nabi chérie bon mon lia par jour ana okosuma ngata le panchi c'est quoi tout ça des semaines le pan moko des semaines 14 le pan wezana surtout calculer il même ka ebemi mbongo wana kutu na oloba avaka na 2 semaines bino bazozo na bosimba tabu na maboko te yobi ko simba mbongo cash so le ba bito sanga ba YouTube nyonso batu na biso nani asimba mbongo monta oyo cash na maboko bolela bobisika ndona tokende ndako nganga nini tokende magicien nini tokoma le roi yo cash boy mbongo o mona ni chonje donc vraiment non ko como tembo na papa nene na ustika oiba monta mtuna mkiba simba so sombi osimbi montana na teo tembo na nzela na otaba tonyoso na mimi bato batambola na nzela nga moyo njenga akomisko na mabata bande ko sentimana na binga na yoka sera dola yoka osi yoka au fond pe compte botani de normalement on dit ça avec normalement mais ça te que conjoté ya cash pa un transfert boy ta na bisi bino na YouTube so défi wana ko to tika ba défi ba commenter on ozo lubela bazo parce que nga jamais na ko finga ba YouTube so balinganga ba ona finga bonté ba YouTube base bolinganga boy ba ko to dans sa émission boy ça automatiquement pour la bazo donc dans mon 2 minutes ba catcher donc ba YouTube base o bolinganga te bazo ina makolo kilo bozo ate oyo la sexy moi si nzambe ngala za mutarezo so na yela bino na YouTube et alors na déclenché rando na bino bazozo rando kitoko donc mikolo rando bolala te radio la ba ko taper émission te ba ko taper boetanga mais ba vidéo na ngetika pour na la ba OK na la sexy na la plus sexy des réseaux sociaux na la plus sexy de YouTube moi c'est abonné nzoto aboy ya bobozi wapi babisi radio dans mabe wana kutu bo finginga nde siko dans l'acte bino niveau à vie natana moi une vie qui toko na ke vacances à 2 semaines vacances à nesomba immeuble yo ozata na lupango a mokete o économiser o comme na âge toi ba âge moko biso ba tu sous ba âge moko nende squale qui sexy nenda za kitoko za naza kitoko parce que je suis naturellement jolie o eza naturel nanga yo l'accent naturel non wana naturel to wana ba choko nga sina tiki ba choko pour la mondele yo ka tika choko totala butika choko ya la vidéo ti nga na tiki nde toki ba vacances 3 pays d'Australie Suisse Italie Autriche peut toki ba ville ebele na ba pays wana ba vidéo eza na 1 million de vidéos na so ki kopela nga bi ba vidéo nga bi te faut biso preuve na YouTube la dona boluka na vande na ngando kipela ngate na bina na oti vakasitela de la pana kaba bisela de la biso to mondo ti sela de ko sabo ti ba bonne sela de la produit sirendo biso ngabite pour fali vidal bosna la pona bazo so ba sakala
Nga naza la plus sexy des réseaux sociaux, c'est la Sirène Donna.